Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, vous qui suivez GN Fondement Télévision, mais aussi vous qui suivez Afro Synthèse TV. Vous êtes partout à travers le monde, partout à travers la République démocratique du Congo, dans toutes nos provinces, même vous qui êtes du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, nous compatissons avec vous et nous sommes de cœur avec vous. Mais ici, nous sommes venus pour vous faire vivre l'ambiance. Ambiance où vous allez régner dans le centre de formation, centre Christ en vie, où vous allez former bande konabiso na menuiserie. Vous allez boromona œuvre oyo et ça les mara awa na kati ya centre de formation ya Christ en vie. Vous allez bongo na Njili quartier 7, Njili quartier 7 centre de formation Christ en vie. Ils allez centre où ils allez former bilenge, ils allez former bande konabiso na makambo etali menuiserie. Kosala ba porte, kosala ba mbetu, kosala ba kiti. D'ailleurs, na ba image ya Gelor Kwata, wazali réalisateur ya émission na biso ya lelo, bokomo na déjà ba image ya ba kiti oyo bandeko bazali kosala awa na centre de formation oyo. Mais lelo précisément, tozali le 1er mars 2025, ils allez bongo remise ya ba brevet bandeko balanda ki formation na bango pendant plusieurs années awa na centre de formation oyo. Lelo bazo bimisa bango. Bazo bimisa bango, c'est-à-dire mayele o bayaki koyekula awa basi bazui yango et maître na bango maître Elvis Ntseka amoni que temps ya ko libérer bana bakende esi koki déjà. Donc boko landa ambiance ya collation wana, boko landa ambiance ya remise à ba brevet parce que les grandes autorités seront ici. Ba bourgmestre ya commune ya Njili Arozala awa excellence Papi Mbumba Ngalema Mokonzi oezali bongo président ya assemblée provinciale ya Kinshasa, l'honorable apôtre Levi Mouta Arozala awa na kati ya manifestation oyo pe toutes les autres autorités il y a ville ya Kinshasa mais aussi il y a d'ici Kachangu pe ya commune Njili bakozala bango nyonso awa. Donc landa au vivre ambiance ya makambu oyo kosalema awa. Yo mutolingo kota en contact na biso, ba numéro na biso ezali affiché en bas ya écran na yo. Olingi pe to ça la promotion, to ça la publicité, ya centre de formation, ya ONG na yo, benga biso, même ya parti politique. Benga biso na ba numéro eza affiché, to solola na yo pe makambu nyonso tout et koleka kitoko. Donc na sima ya caméra ezali bongo Gelor Kwata, caméraman moko combattant Alors liboso ya micro ezali bongo ndeko na bino tonton Gaspard Ndongala tozala branché parce que awa tozala décité biso to travailler plus pour na développement ya mboka na biso. Alors bino nyonso bozo œuvrer na développement boza bale bienvenue na kati ya chaîne na biso oyo. Merci beaucoup et restez branchés. Pour la cérémonie de remise de brevets aux élèves finalistes du centre de formation Christ en vie, ici au quartier 7, à la commune de Njili. Nous saluons parmi nous l'arrivée de l'honorable Gabriel Mboma, ce qui prouve l'importance que l'élu du peuple accorde à la jeunesse. Nous allons patienter pendant 5. Monsieur le conseiller communal, monsieur le chef de bureau, représentant personnel de son excellence, monsieur le bourgmestre de la commune de Njili, nous allons assister à ce jour à la cérémonie de remise de brevets aux élèves du centre de formation Christ en vie, ici au quartier 7, dans la commune de Njili. Voici comment se présente le programme de ce jour. L'hymne national, mot de bienvenue des représentants du centre Christ en vie, mot des finalistes et témoignages, mot du représentant du ministère de la formation professionnelle. Ensuite, nous allons passer à la remise de brevets qui sont déjà certifiés par le ministère de la formation professionnelle. Et pour terminer, nous allons donner la parole à l'honorable député qui va dire un mot aux heureux finalistes. Je rappelle qu'au parmi les finalistes, il y a de sourds muets, des orphelins de père et de mère et les enfants des personnes vivant avec handicap. 1, 2,
debout congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'un citoyen. Entonner l'hymne sacré de votre fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurer. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci honorable député, merci monsieur le conseiller communal, monsieur le chef de bureau. Merci formation à Bango. Yeko nango le bakakeza formation à menuiserie ezali ébénisterie. Parce que na kazi ya ébénisterie tozo mona menuiserie, tozo komona charpente, tozo komona garnissage. Donc bana baza ko sala charpente, baza ba charpentier, baza ba menuisier, baza ba garnisseur. Nyonso bayebi soko ke na ba pe électricité bako bunda bunda pe. Yango to bengi yemei moto ya formaka bango Elvis Nseka mwana moke na makambo na ye aya kozwa mwa liloba ayebisa biso Papa Elvis okota zo miko okoti kuna na kati ozwi liloba biso mbote na biso lisusu nazane sengo mingi komona lolenge bakonzi tosangana na bango awa parce que tango nazalaka namonaka pe mokonzi na biso bourgmestre tango nyonso ayaka ko visiter biso pe apesa biso bisika oyo pona encadrement ya ba jeune tozana document oyo epesi biso ndakisa ya kolakisa musala nde na bandaki musala yango na bimisa yango sikoyo na miso ya mokili mobimba na miso ya mesele bourgmestre pe na miso ya honorable boyete batu tolukaki bayete nayebisaki bino bakoya nayebisaki bino boye bofele bozwa kimia nga nazwaki ta ya kolandela bino na gratuité mais ekozala na batu moko oyo bazokonza mboko bango nde bakozwa baresponsabilité na bino boyete bango oyo toza na bango centre Christian Vie esalamaki na mayele na nga moko pito mais nzambe nde apesa nga vision oyo ntango nabandaki mosala na 2019 kobanda ya mokonzi mboka nabandi mosala nazoyekola message ya mokonzi mboka ntango epesamaki ya gratuité natikaki yango te nalobaki atako naza na mbongo te me mayele oyo nzambe apesi nga nakomeka kopartage yango na bajeune me lelo oyo tozomona bajeune bango oyo bakomi déjà utile na société boyete bongo yango moni natikaki boyete nazwaki tananga ya kobimisa bana oyo bayekoli mosala na inane soki bazwaki mwa temps ebele parce que naza pena na moto akopuyenga te surtout ndenge nabengisi bino monsieur l'honorable papa naoloba mingi te mais yo moko tala vision mokonzi mboka esengeli tolanda na biso bato oza nango te na bino bato boza nango biso tu kaka wana yango nakosenga na monsieur l'honorable en tout cas ndongo moninga boye kotikanga te tanga tala mutuka nona kelanga nasali pe
honorable na biso azaliawa d'abord azaliawa atika ka biso te na tinde invitation na 8h 7h déjà yekuta za kota za mais invitation na tinde ngona yebi pe bisika ngote bato ba kino tika ba bi zwaka ka monsieur honorable totaka bo mbangu ye moko ayi en tout cas esengote en tout cas nga pena lelo na 8 ans ya koloba mingi ndenge bukumeta pesa bito bisika ayebisaki biso nazana bino biso pe tozana bango to bazotika biso pe te ata kwa yete mais tozana représentant ya kolo mabele azaliawa bilenge bobanga te bakonzi bazana biso pe tozana bango parce que mabele oyo eza ya bakonzi biso tolanda kaka vision mokonzi mboka. En tout cas mingi ya kolobeza te naza awa kaka na bofele te naza na bababa toloba kaka bababa bazali yango bokomona interprète ye wana bababa tu bazana interprète na nga na bengaka na mwangonga so na difficulté ya ulasa sute pona sui mutu na buje bo aolanda te na bengi mbamoko yaka nano olakisa yako yanga na olakisa ya to salaka basi maboko bombeta maboko yaya na uti musika na nzambo na uti musika nde na temi libosa bono na zamu na ko tema libosa bono blete na tangi na ngate mema yelo nzamba pesinga mayelo na temi libosa bokonto na temi te na fandi liboso pembe na honorable to na fandi te bozo mona musale za malamu tozana bababa bazana bazoyekola musala toza pe na bofele eza na bofele muso bazana tata azate mama azate afanda kuna église mais siko na yebite ndenga sisi musala bongo asisi da musala ye wana siko eko senga na leta azwa charge ya bisika oyo yango moni tobengisi bakonzi nyonso na respecter na biso ya ministre professionnel et métier parce que tous les cas awana ba ka ko vérifier biso mais toza pena en ligne té mais tozo bunda pona ministère ke le liboso parce que so biloko ezate ministère ko sala mais siko ba sala te ba yamba ba ndenge ni ba tu ba sala bazali awo bana bandicapé nezo aider ba papa na nga bana bandicapé bazali eza na bana miso bazana ya bazana bandicapé bon tu na bango so ba pesa ngata difu botuna bapara nyonso bazawa o bana na bango balati bilambana topesa rien bana biso baotangawa ofele yango moni message o nyonso donc ya mi honorable pena chef na biso bukumese ba partager biso vidéo o parce que tonga ba moni yango seke ekei pona lukaki na ndenge nyonso na leki na ba TV na bino sala ndeni te loko abana ope basilisi na bunda kaka na bundi tibi loko nyonso bomona oyo ezaka na makasi namo Nzambe asunga biso na mesele bukumese o apesa biso bisika pona ko encadrer ba jeune azana biso pe dozana ba na bango merci beaucoup makasi pour la formation de ces enfants. La formation est gratuite. Tango iso kumandeko legana awa na mokonzi ya commune fon ezoloba batata ba mama botinda bana formation na centre Christian Vie ya ofele ba futi eloko moko te. Centre Christian Vie eza na ba difficulté ba œuvre nyonso moni kuna batu bazo sala ngo bano bozo mona oyo bakiti oyo ya kitoko mais beaucoup mais c'est pas une difficulté batu ya l'état bakoya wa DGI aye de Gérard de tout ça tozo na ba représenter c'est que il tellement tout le monde bango ba responsable administration professionnelle bangonde bato basala ke centre oyo ezala ke DGI ya lisusu te
des gérades et à l'issue la taxe et à l'issue centre et commis à l'État. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Le nom est qu'on a vu sauter. Les amis la bango bana. Ya komaki awa, et le colline a bénéficié awa. L'enfant, approche. On peut tenir ma boque la casse. On peut aussi comme on a eu, comme on l'a dit, n'engagez pas komaki awa. Comme on a eu ça, comme il piéta, yanda kwa bien George. Ngai nazaki naza orphelin à père na mère. Tuza 4 enfants, tuza 3 basi mobali nga moko. Na fana na l'église na pasteur na biso aza aveugle. Tutambola na ye tokuya ba église mo na bango. Mama moko asala ana komi tokusambela na ye. Aya na église na biso si pasteur, te pasteur ndeko tambola na mwana boye eza mabe. Eza na centre moko eza ana komi ya nji na quartier 7. Na mema ye po ayoka kozwa formation po akosala bakiti. Pasteur alobi soki eza bongo nga na kosola na ye soki alingi akoya. Tosoli mpe na pasteur nga yebisa ya na problème te nake mpe na kocentre boulot mpo olobi nazala mpe motu. Nde nayaki awa tosoli mpe na maître abisa soki eza bongo yo lobi yaka bosala mosala. Na ye mpe na bandi osala mpe mosala. Tinde na komi nde na journal lelo nde na bimi mpe mutu bakoma otala nga mpe na miso ya bato. Yango wana nazosenga epai na bino bokonzi. Soki bokosoutenir biso na kati ya bisika oyo. Ngai aza na bisika kokende te. Soki maloba na nga ekotushe mitema na bino mpo boparone kosoutenir biso awa na kati ya bisika. Toza na biloko ya kosalela te. Tosengi epai na bino bozwa soin na biso ya babiloko mpe bokoluka biso mpe baplace ya kotia biso mpo tosala mosala. Makasi. Banzu bato bazokanisa ke préfet wana bazwi nango eza kaka de préfet ya nzela so bazwi eleki nango eke nango esi. Tozopesa maloba na bato ya formation professionnelle maplome mpe eza na maboko na bango baza kocertifie yango deja soki bango basisi maloba bongo tobandi na remise ya bapréfet. Merci beaucoup. À monsieur l'honorable député national ici présent. À monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, empêché. À monsieur le bourgmestre de la commune d'Ndjili, ici représenté par son directeur du cabinet ou chef de bureau. À monsieur l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle, empêché, ici représenté par le chef de Pou d'Ndjili, ici présent, c'est lui qui vous parle. À monsieur le chef de quartier, c'est Ndjili. À toutes les autorités politico-administratives, ici présents, chers lauréats, chers membres des familles des non-lauréats, à tous les invités, je vous dis à tous bonjour et la bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes ici réunis à ce moment précis pour la cérémonie de la remise officielle de brevets des faits de formation à titre symbolique à nos lauréats. Permettez-moi de vous présenter succinctement qu'est-ce que c'est le ministère de la formation professionnelle. Étant donné que nous faisons la formation à nos petits enfants désœuvrés, nous allons être un peu bilingues. Ministère de la formation professionnelle et c'est un ministère qui est créé à partir de 2014. Il y a des membrements, il y a ministère Otobengaki, il y a enseignement technique et professionnel.
et Kobota, ministère, il y a formation professionnelle. Bien entendu, il y a belé. Si le ministère ou Bengamaka, ministère, il y a formation professionnelle. Yango Ezali Bongo dirigé na ministre Marc Ekila. Ezali Bongo na secrétariat général. Ezali Bongo na inspection générale. Le club est membre de l'inspection générale. Ezali Bongo sous un service à CNSPF ou à Fouta Kaba Centre. Dès que le centre na Christian Vie a cause la non réunion so, ba personnel réunion so, ba cause la payer na billet ya CNSPF ou to benga kalokola dina copé na ministère de formation ya enseignement primaire et technique. Où est commis enseignement national et nouvelle citoyenneté. Nabanzi wanezali étape liboso. Alors l'établissement nini ezali na ministère na biso ya formation professionnelle. Tozali bongo na CAM. CAM ezali bongo centre d'apprentissage des métiers. On est allé à la formation ambulatoire de 1 à 3 mois. Moi, par exemple, balambaka gâteau, balambaka bakusa, basalaka entretien, yanda kubloko mike wana. Ils allaient à la formation ils allaient à la formation ambulatoire. Yango Ogotinda mon un centre d'apprentissage des métiers pour 6 mois. Alors, moi na soka sili la centre wana akosala nini pour topesa ye diplôme to brevet na ye. Akosala bongo jury certificatif de fin d'apprentissage des métiers. Akoya pe to pesa baleta ina na suka. Wana liboso. Yami balé. Bongo centre mongo de 3 à 9 mois. Bana oyo basali baloré na biso tomuna wana basali bongo 9. Basala ki bongo jury de fin de formation. Bade konanga na kota la bade principal provincial. Bureau na biso boyebi ya moto yali na sima ana itinjili. Batindi ba inspecteur qualifié. Batindi ba formateur qualifié ba yepo basali sabana oyo jury. Bana ngana kosi mituna pe ba œuvre basali. Œuvre wana euti na diro provincial, bosale la biso œuvre oyo. Pour bosa diplôme pour faire ça bana na biso oyo. Bana batoki à l'occurrence, il y a un inspecteur qui va boire. Je peux commencer un connaisseur à l'état qui va examiner bana batoki biso aller la biso babi pour n'ingana. Alors, ce que vous avez dans centre na yo songolo pakala disséminé à travers la République. Ne vous cachez pas. Venez se présenter auprès de nous, qui est le représentant de l'État, le ministère de la formation professionnelle. Notre bureau provincial et de Poules de Ndjili se trouve ici, à l'enceinte de l'Eliti Ndjili, au Tobin Kala Epom. Nous sommes orientés pour que nous soyons en ordre avec l'État. Donc nous sommes branches de l'État. Alors, nous orientons en quel sens? Au Kozwa, comme Mukanda, pour aux lettres d'agrément. Le gouvernement papa n'a Christian Vie, Boutanseka, à la en cours. Lettre c'est pour taquer la school ministre ATC Yango. À côté d'un inspecteur pour passer à enquête de viabilité. Est-ce que le centre est viable? Pour te passer agrément. Nayangonde, toi, appui Nabiso. Donc ça là que azwa agrément quand azwa agrément wana a commis à l'état a refuta mana ba travailleur na ye mais wana likamalika to yebi kendenge sakana na l'antenne administrative mais to wana elika ke ekokoma mabeto malamu oli misato yede na ba frais de participation à jury na ba ngoni ensemble et yo osali centre na yo osali ko bomba mamaka nasuka lokola bana boye isabia bomi bangota la kisi baona miso l'état ozi aucun assima derrière dans un bureautique lauréat mais diplôme on a ça n'a aucune valeur juridique na base qu'on se comprend très bien diplôme on a ego soka na sibandako yo compétent par centre Christian Vie j'ai discerné à Mr Kingandi
les diplômes brevets, poita, avec grande distinction, soit 80%. Mais mes titres, ma certifié na instance compétente. Vous avez vanté le ministère de formation professionnelle et nous sommes témoins du travail abattu. Parmi les gens qui soutiennent le centre Christanvi, il y a M. Nico Minga. M. Nico Minga est conseiller spécial en charge de la coopération économique du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba. Il devait être avec nous, malheureusement empêché, il est en déplacement. Il a promis de nous appeler en direct. Voilà, il est là. On peut l'avoir au téléphone. Allô? Oui, je l'ai suivi. Bonjour à tous et bonne session. Malheureusement, je ne suis pas physiquement avec vous, mais vu l'importance et les caractères un peu plus sérieux de l'événement, je me tenais quand même dire un petit mot pour vous encourager et surtout encourager les jeunes gens qui sont devant vous. On s'est vu fin de l'année passée, pour la plupart qui sont là. On a convenu d'un certain nombre de choses, d'accompagner ces groupes pour deux raisons. La première, parce que c'est d'abord nos familles, nos enfants, nos frères. La deuxième, c'est parce que je crois fermement que le développement de ce pays passe par l'entrepreneuriat, passe par les métiers, passe par les jeunes qui font du travail essentiel. Quand j'entends par travail essentiel, ça veut dire mettre une brique sur une autre pour construire un mur. Il ne faut pas un ordinateur pour ça. Mettre un bout de bois contre un autre pour faire un meuble, quelqu'un doit le faire. Peindre le mur, quelqu'un doit le faire. Et c'est ça la base même de la construction. Quand je parle de construction, c'est la construction non seulement des bâtiments, mais aussi la construction de notre société. Donc, à ce titre-là, je voulais encourager les jeunes qui ont terminé le processus aujourd'hui. Ce n'est qu'une étape. Et l'étape prochaine, c'est de voir que ces jeunes-là deviennent eux aussi des formateurs, deviennent eux aussi des chefs d'entreprise. Et là, je réitère mon vœu et surtout ma vision que j'avais partagée avec vous, c'est que les difficultés d'aujourd'hui ne déterminent pas ce que nous serons demain. Donc, à ces jeunes-là, vous avez aujourd'hui terminé l'étape d'aujourd'hui, mais ça ne détermine pas ce que vous allez être demain. Demain, c'est peut-être vous qui allez parler au téléphone comme je le fais ici, parce que vous serez devenu quelqu'un d'autre après. Gardez toujours l'espoir. Alors, je voulais remercier l'organisation, M. Achille et son équipe, pour l'intérêt qu'ils portent à ces genres d'événements et surtout de nous chercher, nous qui n'avons peut-être pas le temps matériel de descendre jusqu'à Angéli comme aujourd'hui. Mais nous avons cette volonté, il y en a beaucoup dans les cabinets, au ministère, tout ça. Mais lui, il a trouvé le moyen de me contacter et c'est à ce titre-là que je me permets de vous parler de mon téléphone. Alors, on avait une cagnotte qu'on avait prévue pour soutenir l'équipe. Quand on avait commencé, on est arrivé à $50, on avait, ou $100, je ne sais plus. On est au mois de mars aujourd'hui. Dans la semaine ici, on va terminer cette cagnotte-là, on va atteindre les 300 000 comme je vous ai promis. On va faire en sorte que ces jeunes soient un exemple, mais que les autres qui vont suivre soient soutenus. Donc on continue le mouvement. Aujourd'hui, je prends la parole juste pour vous encourager, vous remercier, surtout remercier le promoteur. Parce que ce qu'il a fait, il aurait pu aussi s'acheter autre chose, un ketchup pour montrer aux gens qu'il a réussi, mais non. Il a préféré investir dans la formation et c'est à ce titre-là qu'on le soutient. Donc je vais m'arrêter là pour vous encourager, vous remercier. Mais aussi, s'il y a une question ou deux que je peux répondre, je prendrai 2-3 minutes et puis après vous pouvez continuer la session. Il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon événement. Et M. Achille, on va se répondre plus tard et bon courage à tous les jeunes. Et ça me fera plaisir d'avoir une de vos photos pour la séance. Merci. Merci beaucoup. J'invite l'inspecteur de la formation professionnelle et toute son équipe, base à la Liboso, pour la proclamation des résultats.
J'invite l'honorable député, sera suivi par les conseillers communaux, le chef de bureau représentant du bourgmestre, le chef des quartiers, monsieur le conseiller communal, monsieur le représentant du bourgmestre des quartiers et Elvis. Voilà, mettez-vous. Voilà, le prêtre Gaborien Mboma, et j'invite l'inspecteur d'appeler le lauréat. À titre symbolique, nous m'apprenons moi là, c'est l'aime pour sceller. C'est qu'à la tellement. Ma beaucoup. Avec 72%. Ma beaucoup, ma casse, pour la passer. Prenez d'abord le diplôme, après vous allez saluer après. Allez, ma beaucoup, pour la papa scellé. Et nous allons faire notre photo ensemble. Kalamou, les fils, avec 70%. Merci. Le deuxième diplôme sera remis par les conseillers. Les deux diplômes seront remis par les conseillers Gamètre, conseiller communal. Jonathan, avec 78. Jonathan, 70%. Allez, Maboko, Adali Bozong là. La spécialité est que Yabaye ezali ba oyo batio kakate. Voilà, à commis peut mettre le formateur. Maboko Makasi pour la gérer. Nous appelons monsieur Touzolana Kabinaï avec 70%. Donc 50%. Messieurs, les deux derniers seront remis par monsieur le chef du quartier 7. Donc c'est 21%. Allez, c'est pas diplôme. Allez, Maboko Makasi pour l'entrée Georges. Nous appelons Messieurs Isomoki Koulenduka Jérémy avec des séquences. Merci, monsieur le chef de quartier, pour vous asseoir. Et le dernier diplôme, quand on dit le dernier diplôme, mais la liste est le dernier. Donc, il va comme on a un ordre alphabétique. Le dernier diplôme sera remis par lui-même, monsieur Elvis Nseka. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Ndenge tolobi esengo ya papa na mwana na ye.
Bonjour à tous. Moi, Naza représentant peuple. Donc, en d'autres termes, population des Abissaux. Je suis député national, élu dans la liste AAUNT. Donc, Naza numéro 1, donc l'interfédéral de l'UNT, la ville à Kinshasa. Mais Naza, moi, Naya Tchang. Je suis né ici. Mais bien école primaire, on a les minous, ils avaient à l'époque, il y a Madou dans le quartier 4. Après, il y a ma viokele, dans l'école primaire, dans le diplôme dans Saint-Louis, dans Ngomba, comme par famille, pour foutre la trop. Et puis, actuellement, je suis pharmacien de formation depuis 2008-2009. Et dans ça, on continue toujours formation dans la IPC actuellement. Pour en être toujours ça la formation sur le leadership, l'école de leadership. Et là, on a des choses, bref, parce que dans l'activité, et bandit déjà, parce que c'est un peu banda. Message à Liboso d'abord, on s'adressé par Papa Nabiso Tseka. Là, peut-être mais moi je vois un ange devant moi, parce que c'est vraiment énorme. La lingi to betele maboko qui n'a rassuré l'hésitation. Un conseiller juridique, maître Azar membre Nabiso, est parti après cette invitation, mais n'a pas de doute. Mais comme dans l'activité, non, il y a quand même naïba, et l'on connaît les autres salams. Mais on a eu qui n'a on a moni, surtout catégorie à Badou, oye, andimi en charge, andimi, c'est vraiment énorme. On a une ONG, une fondation Gabriel Mboma. Comme dans le domaine de la santé, nous avons beaucoup plus de centres et beaucoup plus de moitié prix. Et nous avons depuis à l'époque, nous avons fait 10, nous avons fait 20%, nous avons fait ça, nous avons divisé par deux. Tout ce qu'on a fait, nous avons aidé la santé parce que tout basé dans la carte na biso ba bénéficiation na moitié prix tout ça dans le centre de l'eau tout ça na Tchang na plus de 55 centres ti le plateau de Bateke. Alors na ngina rassurer non seulement accompagnement na éviter forme accompagnement parce que jusque là na vie documenté o bino poste na bino za nini mais du moins ne moi bisinga que vous avez besoin de matériel maman mabaya ba nini il faut permettre bino pour fructifier moyen prise en charge. Je suis prêt dans ce là. Bureau est à immeuble scellé dans premier niveau. Les mardis, na kozelo ya comme ça. Na pesa oyanga ya mamuke. Toyo kanato solo là comme ça. Na accompagner yo et permettre que un grand nombre de va sala. Et donc on a eu le besoin d'encouragement nanga. Continuer na eloko oyo nzambe ne mundayebi parce que nyonso tokoki kosala ozala ministre ozala professeur ozala député nyonso tozosala faut tosala d'abord le leadership parmi baprincipe ya leadership eza le leadership eza eloko oyo ça doit d'abord satisfaire Dieu et puis et satisfaire bato soki na leadership non nyonso tozosala so multiplions par 1000 et que ça toxique na population yeba que ça malamu te. Mais je crois que biso to kozalawana to peut mobiliser un grand nombre de gens à former à travers yo et compter sur biso. Attends moi 500 francs et ça m'a raté mais et permettre yo aux quand même moi à l'aise. Na CPI parce que batu ba accompagner parce que belé donc qui conseiller, on appelle les conseiller dans l'époque du ministre ministre de l'économie, un conseiller en charge d'approvisionnement. La CPI déjà mon accompagnement c'est une très bonne chose. En tout cas, merci. Vous pouvez être beaucoup makasi. École de formation professionnelle. Dans le bino, comme formation, beaucoup de des diplôme. Les diplômes ne disent absolument rien. Ce qui est dans le monde, il y a poto. Aucun pays, au Canada, partout. 70% de la population va travailler grâce à la formation professionnelle. Et je suis content de féliciter le ministère Nabiso. Parce que le brevet est utile même au pays, au niveau occidental, même au niveau du pays et permettre aux salons. Par Congolais Nabiso, j'avais vu un avocat à voyager en France
Il y a quelqu'un qui a comme maître avocat. C'est non. Apprendre formation professionnelle. Et puis par rapport à la formation, il y a un forum, il y a un groupe WhatsApp. Bon, là, ça nous dit non. Et si il y a X, par exemple, qu'il y a un quartier 13, il va travailler, permettre à Bino, de travailler. C'est comme ça que le monde doit évoluer. D'ailleurs, si on a un indice, il y a développement pays de Bisso. Et ça d'abord dans le ministère de l'enseignement professionnel. Yango, je pense que Bisso dans la vacances parlementaires, na kokuta na pena ministre avant de zone dans les 15 ans. Et na bien kuta na kine na kuta na nae pour que nae bape n'engani fonctionnement parce que na ngana ça la même question orale avec débat à niveau du parlement. Mais je pense que na o ngana yo ki de l'explication est claire na ko ba nini autre kosenga e pour que centre OEP est enregistré à niveau du ministère bazwa kapé bazwa prime de risque parce que na ebi wani jemoko bondeko bazana système wana donc ils ont les cas vraiment très bien. Je pense que biso dozana na kobunda to faciliter tâche et ça une très bonne chose. En tout cas, plein succès na bino nyonso et tokoyoka na na ndenge nini to accompagner bande comme susu. Nzambe apambola biso. Merci. Tokosenga na honorable atikala sur place, représentant ya bourgmestre chef de quartier. Non, pardon, pas vous, laissez les lauréats et les autorités. Merci pour télémine pour la Toyemba. Dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. La cérémonie de ce jour, Tokosenga na Batoba Soba Vanda, Visita Mizali, Tomeli Moamai, Bongo Tokazani. Les autorités peuvent visiter par œuvre au Yobana Basadi. Honorable, bon les gars, moi si ma botte la paix, mon salama na Basadi, Bongo Kende, rapidement. C'est parce que l'INPC triomphe, voilà pourquoi je donne chance. Il y a triomphalisme. Victoire du peuple. Victoire. C'est la victoire. Victoire. Merci beaucoup, Bozalaki Belé, pour la ambiance au centre de formation Christian Vie. Bipa ewa pitolaki sibino remise à brevet na bandeko, ba candidat, ba lauréat au balandaki formation na bango pendant plusieurs années. Lelo ezalaki bongo moment ya ko libérer bango bakende po bakende ko salela mboka parce que to bango awa ke développement ya RDC ezo dépendre na effort ya moko na mususu. Donc merci na maître Elvis Ntseka wazali formateur na kati centre de formation Christian Vie où ils allaient former bateau toujours na idéologie ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa lingi ki ba congolais ba yikula misala pe ba tombola nkita ya mboka et puis na lisungi ya gouverneur
y a ville province à Kinshasa, hein? Excellence Daniel Bumba Lubaki, hein? Vraiment dans le boko obozo pesa na ba jeune oyo. Merci pe na bourgmestre à commune Njili, vous allez bongo excellence Papi Mbumba Ngalema, mais aussi sans oublier l'honorable président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, honorable Levi Mbuta apôtre. Donc voilà, merci de la présence de Nabino, monsieur va se faire représenter, mais du moins présence à Bakonzi Ezalaki Awa. Merci pe na assistance Mubimba, pe na ba lauréat tomber les bino vraiment bonne chance. Bokende ko sala ba atelier na bino ko sala pe ba centre de formation, bo former pe bande ko mususu. Donc merci na gelo kwata wazalaki na simabilili pour te faire vivre bino ambiance oyo. Merci na ngai moko tonton Gaspard Ndongala, journaliste pour le développement pe ba numéro na biso ezali affiché. Olingi ko benga biso to ya ko beta li solo ya centre de formation na bino, to beta li solo ya ONG na bino, to ya structure na bino, o bengi biso to ko ya to ko solo la pe to ko sala musala ndenge longo bani. Merci, restez branchés toujours na GN Fondement Télévision, mais aussi na Afro Synthèse TV. Donc vous allez toujours brancher, dialogue quoi toujours de l'avant, toujours qui est malé. Merci.